eza immeuble afandisi makambo rumba fallait ça mon pepe biloko nini nyonso ekofandaka jamais ekokende Olige Sokyo soko kene chase na bambwa balobaka te Sambeto na basena ko décourager bamboye Ko décourager motema na kate o Roger Vita mamaye Willy Temela oh Mon papa kosi Sokyo soko kene Chef coutumier a pesa ki pe ba médaille à Pambo Ketabu Bagoloa bazana posate olobelaka leader na bango Très chers internautes, vous qui nous suivez de partout, nous sommes sur West TV, chaîne Nabino, Oyo, Bozoko s'abonner. Ndenge na lobaka toujours le boko na tolo merci na tout le monde doit supporter chaîne. Tout le qui déjà 1000 abonnés dans moins de 1 mois, de 4 semaines. Vraiment, je vous en remercie énormément. Bon, continuez toujours à s'abonner et que ça la biso bien. Nous allons parler sur quelques sujets, le sujet de Ferregola, comme d'habitude, et puis comparaison au Batubazo Sala Fali contre Ferre, et puis Marc Tabou est passé dans les médias. Donc, Togo lobela sujet. Très chers internautes, je m'appelle Denzel West. Tomoni Marc Tabou est passé et pas à Adi Londolé pour une émission Oyo Basalaki. Marc Tabou à lobby. Batubazolo bao faire pe ba décorer na bazaïr tango kenai ko beta concert. Fali ba décorer comme prince ba anamongo na émission totale qui a dit Londolé. Tout ce que Marc Tabou avait dit, Tolandi yango, je pense que Tolandi yango, nagotia moi extrait Tolanda. Pera kenaki na matadi ba pambolier, mais c'est aussi une bonne chose. Alors, je pense que Touti Kolanda, Marc Tabou nenga lobi. Ponanga, ngana koloba Marc Tabou. Bagoloa, bazana posate olobela leader na bango. Oui, oza chroniqueur, oza na droit koloba. Mais bagoloa balingi na bango ba comparaison wana te. Soki tolandi ba dire na yo, ozo chola fere. Ozo chola na yo fere. Yo linga fere te. Siko pourquoi kolobela fere? Soki batu bazoloba o ba décorer ye soki na ba chef coutumier. Nana yebi soki ba décorer. Ferregola est descendu pour jouer concert na ye. Et ça li que ba chef coutumier ba kolomboka ba pesa yo accès au quota et pas na bango. Et ça là ki ba kena ko décorer ta ba bande ko bénir ye po a quota na base na ba Congo na Matadi. Po et ça là kalabeta kuna azongeli bango. Yango wana esali que ba bénir ye à côté. Ça n'a rien à voir na comparaison yozo pesa na ki anamongo ba décorer ki soki prince ba anamongo. Non. Les Bakongo ne sont pas comme ça. Bakongo baza ba tribaliste ti. Baza ba tribaliste te ndenge biso tozo monango na makambo fali. Les Bakongo ne sont pas comme ça wana nazolo bango. Nazolo bango étant ngamoko mu Congo. Nazolo bango biso Bakongo qui tribalisme toye bien côté pour preuve, vous allez constater que ba Congo bana Kinshasa ba ebolo ba ki Congo te. Ngana za mu Congo mais na ebolo ba ki Congo te. Eza ndenge moko te na click bazo sala ba anamongo po fali aza musogi mungala musogi mutabandundu e bo pesi prince biso ba Congo e marchaka bongo te. Le ba Congo o comprendre que on constater que ba Congo ba yebi ko loba même ki Congo angoti ngana za mu Congo mais na ebolo ba ki Congo te ki tribalisme na biso ezalaka te ba Congo ya Kinshasa ba loba lingala to loba na biso ka lingala to loba ka lingala ki Congo to yebi angote donc ko ya ko mélanger te que non
oh ba nani fali ba pesa akoma ki prince ya ana mongo eza aussi malamu po faire pe akoma soki nini faire non kolobela mambo faire te po faire azana posa na ngoti. Donc c'est rectification kaka na lingaki na yebisa nani marque tabu. Faire akendaki kuna po ba commissaire prince te ya ba Congo. Faire akendaki kuna ba chef coutumier ba moni que venir pour kota na mabele na bango. Ezaki bénédiction pour kota mabele. Rien à voir na ki ana mongo oyo ba chia ba décora nani ba décora ce qu'il fallait, rien à voir. Et puis ozo pesa pesa ki ba wera ba décora bango. Faire n'a pas besoin de ça. Faire n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Et puis deuxième sujet toko kokota ezali pourquoi comparaison ya faire na fali. Nga comparaison ya faire na fali tokota la moi ba extrait. Faire betaka du rumba pur, fali abetaka lisusu rumba te. Donc nga comparaison ya fali na faire eza lokola mu pepe na immeuble. Faire eza immeuble afandisi makambo rumba. Fali eza mu pepe biloko nini nyonso ekofandaka jamais ekokende. Eza jibe mpiana ti lelo soka betelo ba omba oleli. Mais tozotala mutu mususu kuna soka bandiko niata. Donc ezaka ba makino na makino ba danse na ba danse. Donc comparaison wana fali na faire photo tika ango. To wana comparaison te faire azana comparaison na fali te. Faire fait asala ka rumba pure. Fallait asala ba R&B na ye et puis voilà sangisi. Donc nga na longola e déjà na nini ya rumba o ake représenter Stade de France na rumba lokuta rumba eza wana te. Rumba plaja ezalaka te. Je n'insulte personne mais je dis que la vérité. Donc voilà. Donc comparaison on a pena to bois kango na mai alors to bois kango na mai parce que na trouva ngo eza na mutu pe makolote na ba comparaison ndengwana eza mutu na makolote na ba comparaison ndengwana ba beta musique na bango mais comparaison non tolingana kina ye na bolingwa serie. Et puis to koti sous na sujet que bato afere ndenge ba décorer fali balingi ba décorer pe fere. Nani ayebisio yango ndenge ba décorer fali bata fere pe balingi ba décorer fere bato yango bolo baka nani azana tina ya décoration wana nani soki ba pesi fere décoration tant mieux mais faire ala la kate ala mukate na makambo ba décoration lui il joue de la musique bo banda ko triquer banda kala bo banda ko triquer banda kala faire makambo ya décoration marque tabu bo chango na mutuna bino na ba warrior faire ala la kate ala muka décoration pe akokota ka ba jeune bino te ba culte de gauche à droite ba kiri na bino akokota ka ngote po bandi musique ne na pasi tango bandi musique ne tabira nde muto ayedaka ye général tabira ayedaka ye tindenga zokota botina suka David Monso palingaka benda ye mais ye moko ayebi pourquoi boyaka faire aza trésor soko pusani ozui makambo faire aza trésor donc ngana koloba faire ne rêve alors pas alors jamais kuto ako rêver que po ba pesi soki songolo bouvier et bongo ya bando lela ba pesi lisusu impossible faire n'est pas comme ça. Azakunate. Donc à chaque fois bino bolinga bokota na mutu ya fere boyeba ke bozoloba na mupepe ya rien en face ndenge jiba lobaka c'est maïs y a rien en face jibe ana nane fere azana tina ya ko penser te po bopesi mutu soki nini ye pazwa non azo sala musique ne calmement et ce qui est kitoko azo sala ngona bagoloa baza donc azo sala ngona bagoloa azo kende molo na début na ye alobaki alingi nano kopesa ba tente na ba collaboration mais aboya ngote mais munoko na bino eza o faire aboya ka ba fit faire aboya ka ba collaboration nana yebisa o faire aboya ba collaboration faire abanda ba collaboration kala banda ba collaboration banir ba image ezali lamuka mais na munoko na bino po bo déstabiliser bolobaka faire boyaka ba collaboration faire alobaka boye na lingi na privilégier na no grumba
mais naza ouvert na nyonso. Mais pona na futa mnano mutu eza mwa pasi. Pour preuve, batu nyonso bazoya. Victoria Kimani était venu. Ye moko mutu asenga fit. To mona belé ba Martins ya Nigeria. Kele oya baemba kelebe. Asenga fit ye moko. Ferre n'a jamais payé une personne. La française, la nouvelle française oyo aza sortante. Yé muta sengi Ferre. Et puis tant au Ferre bazo sa la fit. Donc vous remarquerez que eza penza libanga ayeko tia pena empreinte par rapport à d'autres fito biso to mona. Yo moko obengisi muto ayeko sa la fit na album na yo bakomi ko l'action na ko yemba. Toyebi. Toloba te. To ko continuer ko lobaga yango. C'est comme ça. To continuer ko loba. Et puis, j'ai suivi aussi Kagana Réseau. Balobi, nini prestation ya fait rigola na stade wa utigo presté. Offert azo yemba yemoko, musique utusie silaki azo yemba yemoko. Oh, mais si qu'on a comprendre te. Tango musicien a yembaka. Batiela rabango intra auriculaire anglais ali IEM batia yango na ceinture pona koyoga retour musique soki ezobeta même musique ekati lokola na oreille na azoyoka kaka musique akokata te ezaka bongo. Donc quand tu ne connais pas la musique ne venez pas critiquer to kofinga kaka artiste soki oyebi na yo utilisation nango te soki tieli yango na ceinture yo ozoyoka retour. Alors retour musique soki kati ezwaka mwa temps nango po yango pe ekata. Alors faire abando ko yemba tanga zoyemba retour wane yaki. Mais eyaki na retard yango abande ko continuer ko bina. Donc bozo ete lokola tintin moko bo ay makambute non, effectivement ezalaki bongo. Donc soko yebino logo te ko ya ko kotaka to bandi ko loba na media po batu ba yeba ke yo mtozo loba non. Otapa penza à côté bateau ya ba wario bandoloba. Moi to finga bino ezate tozoloba botapende à côté. Boyebi nde musique te. Pona to sukisa na biso to sukisa tozana concert na Copa Box Arena le 11. J'invite tous les Gaulois bokende bo somba babiye lingesila. Babiye lingesila na kolakisa ngo en image mais les lots même semaine toyat pour tout renforcer pe to zelana noter na veille à concert biso to bano futa to bano somba ba ticket cash et ça la bien te to kanisa ndenge et salamaki na Kor Arena bato musubaye basomba ba ticket sur place et so pe sa propreté et puis ekozala bien te pona artiste ana posa to silisa ba billet nion surtout. Et puis, l'artiste est bien. Pour date tellement belle. L'an 2027, date ezali. L'an 2028, date ezali. Alors, tout ça, la peine rapide. Tout qui ne sommes pas ticket na biso. Et que ça, la biso bien. Na lobela sou nani. Kofi Olomide, na kota ki na page na epona tala. Mais page, ezo funga mate. Moyen na lobela ngo ezate. Fali pupa. Aza artiste na biso naza ennemi na ete akobeta na otu arena bokende na ba réseau na ye bo tala et puis bo somba ticket héritier watanabe malgré mais bo somba ba ticket na ye aza artiste na biso ya mboka. Donc voilà nazo beta mingi ngai marto nanga na bagolwa bakolo mobondo sans cesse na obeta nde mbela pa na bino. Le 11 juillet, na Copa Box Arena, sango e panzana, ke fera lega kiwana. Et c'est ka fera lega, il faut mbela penza ezala. Donc, bokende, bo somba batike, et puis voilà, bo sala faire plaisir, et go sala biso kitoko makasi. Merci, tosugi na biso wana, merci na DG Manda oyazo sunga biso. Je vais faire une émission. Et kozala kaka pona ba dédicace na mutu nyon surtout à s'abonner na chaîne oyo. Une émission donc boko limbisanga na kotanga komba mutu moko après na suka na kati nanga parce que ça pona bino bozo pesa biso force. Vraiment je vais faire une émission pona bino kotanga moko donc voilà
yango kaka tozalaki nango na journée ya lelo nzamba lola sala bino bien. Mais il y a une émission qui arrive. Tokotala nani aza nani na génération oyo, nani asala nini pe na génération oyo. Nzamba lola sala bino bien. Tokutani nambala sima, bye bye.